temps so baza na mbongo basunga kolela te kolela te Chilombo président wetu tetu Nzambi atambo kukubenesha papa Bande ko balande yo kani télévision na pesi bino mbote nzamba mona papa mbola bino. Merci énorme na fidélité na bino na chaîne na biso. Merci lisusu na ba réaction na bino na nyonso tozali ko yeba ko memela bino ko information na ba ndeko nyonso tozali ko mema auprès de vous bozali ko pesa biso ba solution nzamba mondekana na ko pambola ba oyo nyonso ba kotaka makambo ya musala o to sala awa to ya ba nyonso to yeba ko memela bino. Kasi boyebi que chaque jour on dort, on se réveille, il y a toujours un nouveau dossier. Il y a toujours de nouveaux dossiers par-ci par-là qui fait des ambos comme nene. Topé zali vide nene, Congo zali mbo comme nene. Alors ma camboza ya ndenge na ndenge pe ya bisika na bisika. Alors pour na lelo to quitter bino quelque part. Ici que wapi na biso na bino ensemble to yiba ko découvrir qu'est-ce qui s'est réellement passé quelque part. Tozali précisément na Kinkole na hôpital ya SNPP au babenga bongo na côté ya ngambo ya Kinshasa. Tokutana mona mwasi moko boromona na ba image so ozali d'accord nyangai Bruce tshiranga ba image ba bebo kitoko misatu ba botami nzela moko nga kuna oluka ba botami quelque part na Kinshasa na nzela ya mona mwasi moko elenge mwasi moko oyo azana posa tobeta na ye lisolo na ensemble boyoka nini akobetela bino lisolo pe boyoka posa na ye bosenga neza nini na ndinga ye na yebi ke bozali ebele bolandaka biso basusu bakomela biso na bacommentaire mamanga nazaka na problème kobota ya solo makambo memeli ngai ya mwana wana il faut nakota ngo nzamba kota makambo nanga mosusu ayebisi nga lobi non maman ngai penza nasali déjà 8 ans de mariage na mwana no mwana te na biso seme pa bano bazali na bomoi nzamba kokanisela ofa kopesa yo alors lelo toyepa mwana mwasi elenge mwasi oyo aza na kati ya difficulté aboti bana misato bakonzi ya mboka bolanda biso bandeko basi pe mibali bolanda biso nayebi ke bino bato ya France bolanda biso mingi pe ya mokili mobimba nalingi boye ba ko intervenir na kaya mwana mwasi oyo azana bana naye elongo kasi azali na moyen te ali ko senga bino boyo kananga ensemble ni to kobeta na ye solo akopesa kombo na ye akobeta bino solo ni ko nini abotaki difficulté na ye ezali nini mini nde komela ki est-ce que se préparer ya ko yamba bana misatu oui ou non boyo ka yango na kati ya isolo to kobeta na ye na kopesa ye mbote bus na yo elongo zola ngai ngi bosi ya boni bana makasi te makasi zai c'est pour ma tomo volume non mais d'accord comme on a Orneli oui moi na dago za mwasi kitoko malgré que vous avez moi na goza mwasi kitoko Orneli vous na âge 26 ans vous avez 26 ans vous avez combien de bana naza mwana na moko liboso ya mobile naza na 3 ans na 7 mois nde mwana na liboso asa atikali na ndako atona kati hôpital atozana kati hôpital toye komona yo obeta biso mwa ndambo ya lisolo ya yo ekomeli yo nini pe mpona nini obengisi biso Orneli obotaki nikomi nabotaki le 1er août le 1er août obotaki wapi nabotaki na SNPP oboti na SNPP awa obotaki quelque part te ape oye koya awa nabandaki kolanda kilo na hôpital mosusu eza wapi kaka kota SNPP eza na bible ok tant passe swinga ba 2 heures nakende hôpital 2 heures ya date ya le premier kototanela ntongo ya le premier nakende hôpital ana naboti normal mwana moko bao mibale batikalaki basali complication nde bapesa biso transfert mwana moko no yebaki bana mosusu bazali na libumu te nayeba te mpona kota epe échographie te ntango na ye nde batindi biso transfert toyawa baminganga bayambinga bayebisi ngai nazalaka makasi ndenge baomonela mwana ngo seke akufi mwana ape abimaki te oyo atikalaki na libumu nde ntango bakotinga na salle d'op babandi kosala baintervention mama azalaki ka libanda azosambela nde babimi babengi mama ale bakoti mama babibana mibale nyonso baza mvi ya mwasi alandi oyo ya mobali abimeli liboso apo ya mobali
aye kobima. Bon, au bandaki kilo parce que ça la kilo ça la qui échographie. Bapesi nga boy échographie mbongo nde ya osala ezalaki te. Mais tant ça kilo ti ko banda premier mois tina ni ko bota. Otika ça échographie ata mukomote. Ata mukomote. Parce que moyen ezalaki te. Moyen ki échographie ezalaki te. Côté batindenge échographie ba kuna échographie basala $35. Ezalaki na makoki te ya vendre na ngaka. Yango vanda kina mais tant yo mo bando vanda ndako bando sentir que bana baza ebele na libungo ndeko ba oninga na ndenge nini te. Na bande koyoka nde baza mibale moko sisansi libumu kilo moko po telema nayoka kaka makolo kilo mais nando ndima te ke baza mibale po oya liboso bima na 4 kilo 800 na ndima kaka ele mzuzi na liboso mona potama na 4 kilo ndesko na bika peut-être aleki munene ya mwana azokoko supporter kaka libumu te ok bazaki misato na hôpital wana tango longo po baya na wana sel pepe bayebisaka yo nini et complications zaki ya nini na hôpital ita toke babotinga mwana liboso bayebisi mama moko atikali après quelques minutes mwana ngoninga na pe lisute après bayo sa biso transfert bayebisi mama oto mona nde wana atikali eza mwana te eza mion mais bokeno na 5 pepe ba docteur bazala kuna ba spécialiste ne ba oyeba soki problème ezani tant pe na komi awa docteur simi nga lobi kwa tika na lumaza mwana mais ndenge oninga na te boye peut-être akufi ni na kota ki ok akufi te ba onyo sombale baza en vie. Après ton moment est-ce que c'est préparé déjà maternité quand ya mwana moko na préparé ka maternité mwana moko siko baye 3 osande akoki pa so memo bilambeza te wala taka bomba obunda malema le obunda ka ndinyo siko delo biso ko mona yo mokili mo bezo mona yo bazo yo ka yo ba konti comme batu nyonso batamika malamu ba mona yo tout ça nino ko sengo singini na sa place on vend sa bango te eza pe na makoki ya bokola bango te eza miracle ya nzambe na satande pe te ke baya misato donc so baza na mbongo basunga kolela te zwa makasi nzambe akosunga yo eleka te kolela te yo loba kamera za liboso na yo kolela te nzambe apamboli bamusima mifongola zala clair mifongola na place kotia bango ça veut dire ntango oloba na place kotia bango kotanisama ya miso bango balingaka bongo te aza makoki abokola bango te aza place batia bango te po nde baza bifo bamela miliki nga moko bifo nalia bien nabokola bango bien donc naosengaka na gouvernement asunganga alukelanga place bavanda apesanga na mbongo oyo ekosunganga eti bakokoma mikolo mpo nabokola bango naza pe na mbongo afuta hôpital te bakisi badorte bato baosunganga oyo baya koto oyo asombeli ngai ya lelo oyo ya pa asombeli ngai ya lobi nde naozwa traitement papa bango aza te aza pe na mbongo mpe ka te ya obokola bango mpo ata aza makoki ya obokola bango ti bakoma ba jeune fille ba jeune garçon eza te aza te akende ka voyage kaka kobundabunda ntango akendaki yo ozalaki na combien de mois nazalaki na 3 mois ebosololaka kami na telefone likolo nde tosola te nayebi te so eza réseau tola mosusu aperdre telefone nayebi te me abande kobenga ngai aza na mboka nini oyebi mboka aza te akendaka kikwiti apres ntango abenga ngai esika longwe kuna
Merci beaucoup. Nali, ce qui maman, oh, vous avez maman d'ailleurs. Maman Viti. Ce qui peut y maman. Je dois me faire ce que vous avez maman. Ce qui est à la conduite soumana, na satanda qui était na botte misado. Et en plus nous avons un 26 ans. Nous avons fait ça ma passe. Là je suis moko ebe na nzela ma passe. Peut-être le kopambo mananga na lobiko la ngeza na sima na bango. Donc bato ma ba sunganga kaka. Ba lukina na place ofanda. Na mbongo pona boko la bango. D'accord. C'est ça maman miko. Oyo ka sisi aloba ninde maman ko bakisa maman bonjour comment maman Fanny ye azana mpana oza mwana na mibale tango bayebisi ozaki na l'hôpital banda ki pasi ti sikoyo donc banda izemi nazala na ekaka ozemi moko moko ebanda obangisanga so bolai na boto moko nazaka na prier na vandi nazotala ekanye ebanda obangisa pona nini elekaki monene forme nango na bakwe nango nyonso eza kobangisa kaka ekomaki ata na nzela ata bokende église fo pesa liputa ata lati robe fo azipa liputa poso moto atali ye asiliki pesaki eloko akomaki ka kanda tovanda eka na ndako jour yango ba 2 heures namoyi ka moto atelemi mama nga mpe nalamuki mbala moko nini namoyi mbala moko poche des os epasuki nga mpe eza pasi nabandi obongisaka babiloko nga mbi toke mwana aleki monene toke toyebaki kaka mwana aza monene tobimi toke ti le toye na hôpital alanda kilo na bibwa baye koyamba biso wana tokoti na salle d'accouchement balobi apusi mwana apusa eka mbala mibale ape mwana bimi mobali 2 kilo 500 batie pembeni tomona banyolela su pasi nabi oh pasi akushe eza na bi aza na bana mibale mwana moko aza na kati tovandi wana banda oyo ya liboso abima 3 heures la toyei kokoma ba 5 heures lokola bouclage ezalai na bibwa basoda bayeba nde tokaki na butu na bamoto bapesa biso vraiment privilège ya koleka la baye kotransfere biso CNPP nake nabengi koko na bango asali prière toye CNPP toye CNPP babandi kota vraiment libumu ezalaki mabe ezalaki bien mama kufa ou bien mwana wana atikalaki akufa parce que le mwana bimi awe etikali vide zemi ye mopanzi badokter so bazongisi yango boye ezozonga te so bazongisi ezongi ya gangi ale ezongi kana position wana kaka ale d'un coup comme ça eye kogonfle lokola béton soko simbi boya gangi na bimai na salle d'accouchement na baluki na nsima hôpital na bandi kosalaka prière d'autorité babi nzambe soki ata mwana ngo okufa me mama azala en vie prière na ba aide na ba stagiaire bazalaki wana tobandi kosala prière baye kosenga biso mbongo na papa bokotisa ye bosala ye mbongo eza eluka mutu nda luka mbongo mwa moke tozalai nango topesi bango bakotie na salle d'op donc mouvement moko eza ta bandi koconfesse kokangama komo osala bo ezobimisa miso babengi nga nanga na badocteur na ba stagiaire na ba aide tobandi prière l'air esili babimisi nga biale tobanda mosala bapasoli nga siko na telemi na couloir oyo donc nasali lokola na perdre naomiyeba su te nafandi ka nasali bo nokamba moko na salle d'accouchement bala moko ale louange bandi louange babimi na bonjour babimi na nini na bapoudre bandi osopelanga ye mibale tokanisi bakufi baza mibale natala bana mibale nakomisi nzambe na nde toza ati lelo bakoki mpe eza te position eza te
place ovandisa bango eza te mbongo maternité eza te bon tozovivre kaka mpo nzambe alingi tovivre ona mpona bato nyonso baolandanga nasengi kaka na gouvernement bayebake nasengi mingimingi na Félix président na ngai ayebake misato babakami na gouvernement 243 84 150 79 81 oyo nyonso to alandi ngai na chaîne oyo baya kosunga bana oyo basunga pe mama na bango basipesa esika kovanda bapesa ye mwa makoki ya kobokola bana na baosenga miliki kisi chaque jour bazosenga kisi topesi mpe bango nanu bakombo te babibi na bapoids normal moko 2 kg 500 moko wana bimai na 2 kg 400 mosusu 2 kg 300 tosengi kaka lisungi epa na bino merci nzambe akambola bino Maman Beauté, toza on a hôpital nini? Toza asili pe. Toza bino aza ezaka pona bato bana baka ya accouchement. Ya yo souci ezani. Nga deuxième nakozalaki na centre moko na kota na makanza nalandeli ya kilo kuna alors ekomi kokomplike namona makila ezobima bameki kotinanga na échographie réponse bazwaki nde batindaki nga bayetransfere nga awa e na ye awa batransfere so ba 2 heures kolongwa bandako atika kokoma transfere ezalaki te toye makolo toti batomboli ngati bameninga nde toya kokoma ya toye nde baya kokotanga na esalanga intervention nasimbi mwana te mwana mobali césarienne nde basangi bamona centre monene te makoki ezalaki te oye mona centre monene ndimoni nakendaki na centre ndibandi ya kolandela kuna mpo basi mpe babotaka te tonaki kuna moki basi mpe babotaka nasinteresaki mpe kuna beba kufi nasimbaki te na mobali ati na 3 kilo 400 siko ozosenga basalela lisungi nasengi lisungi na bato basunga mpo farti ebimi tona mbongo te natandaki te ke naya kokoma na ka ya mbela asengi bato basunga ngai po 800,000 mpona osali césarienne olobi nini na bato nyonso bakolanda yo nasenga na bato nyonso baolandanga bato basunga mpona bima oyo eza place ya kovanda te na bima iko bato bayeba kozala question bongo papa ya mwana papa mwana azali aza matadi nazalaki na matadi nabiela ye makasi nde mama asengaka beke na kitabu nde nayaki kokutani na kitabu ya kolandela kiloko to so papa mwana atikala na matadi atikaka kodebita te kanika crédit alo na mbongo ya crédit yakoka te na 800,000 francs mpo abimisanga koka nde nasenga intervention bato ya mama bamika kosunga ngai mpona bana na mongongo ya matadi kuna balobaka kikongo nayoka yango tika be me yakoloba nde nazala mwa difficulté moke ya oloba kikongo me soki motsolo Pardon. Okay. Bonjour maman. Bonjour. Écoute, tu es na chambre ya bato baboti. Lilobani roye ba obakisa dikono. Lilobana nyeza kaka nga na saki kilo awate. Na saki na hôpital mama olang na obomba te parce que ça place on a perdre mon na ngai. Na sala 12 ans de mariage na bota te. Na yeko zoazemi na ngai. Ti na bandi kilo kuna na kota ki bekographie nyos. Ba pesi nga date ya kobota. Jour na ke kobota ba komi na tongo ba bino nzele sati na fani mke ona zela médecin karas ba médecin za hôpital wana l'état tira zela ka médecin ba mati singa lisusu quelques minutes ba binzela 3 cm et ça lisusu 6 cm na ba 12 heures donc nani accoucher za natala bi mwana za munene il fallait ba ebaki bien que kuna ba intervenir kate parce que za mwana na ngai na bota kate il fallait ba intervenir
tellement douleur eleki tokomi ti 14 mais ça zo ya kate baye accoucher za toboli poche ya mwana era tobo na batonga na bango wana place mai ya mwana ezala mai nyonso ebimaki mwana koti siko eta souffrance pasi ti 19h ngala ekose médecin ayebaka ba 15h oh non maman batali na ba machine bamoni on dirait mwana azalaki suko bouger te il fallait pas ça la ta transfert nga moko na bengi bango na maman coucheuse tire aux souffrance au eleki il y a pas moyen pour ça la césarienne ba répondre te maman zana kondima ba tiaki ka lo sambo zala na kondima okobota la voix basse par rapport à âge na bata onga la zakize na tang basali nga transfert na sainte na ngulumi na makola za na bapota ti na prend sans transport ne ba ko sala lettre à transfert et landinga ba ko lo baba transfert na sainte pepe tant to komi awa ba yamba kinga mbongo nyoso to zai kuneza somba kisi somba bona zaki na monte aba ba yambinga ba checker moi mbongo zaki sute na maboko la zaki suna monte mais na expliquer ko ba munga la bi papa botika ngate façon nazoyoka bo sauver moi na ngai mbongo ikoya ti ba kotinga ba meki mwana ba na monika ba bandi ko ningisa mutu ba ko ba bengi mutu anesthésie ba betinga ba sali intervention ba ko senga ke mwana zalaki mwana meki na 4 kg 800 dote mwana za na pédiatrie or mwana akufaki donc j'attends sur l'excès qu'on a demandé Alexa qui moi na déjà ngana ki déjà ne bembe na libungu bango ba ba umela nga mwana yango na sengi na gouvernement na biso balandela ba centre mike wana ceux par exemple bango ba transférer nga na temps na ngana zana mwana ngana maboko siko na se retrouver maboko pamba douleur à pamba yango na ndelo sengi bakonzi yango na sengi na bakonzi ba meka ko landela surtout makama na hôpital ya mike merci beaucoup maman Nzamba pesa makasi yemoka yebi nini ya pesa yo nini ya bomisela Nzamba salo bolam merci au revoir kokololo ya 4e naza koko yoza koko babenga bongo d'accord koko ya liboso koko ya mibale koko ya mibale sikoyo okokoloba nini liloba nini ngo bakisa likolo nango liloba na lingi kobakisa likolo na mwana na biso koko ya mwana oyo aboti ba mapasa misato koko na ye azalaki mutu ayi depese asalela kombo na biso musala makasi na Goma kombo na ye Kadima Etienne basala musala na Etienne le père Tshisekedi le père bon sikoyo ka oyo ezwi biso aza lisusu na bomo ete asi akufa mbosiko ka oyo ezwi biso botomoni ke vraiment gouvernement pona musala oyo papa salelaki mboka na biso na banzi ke tokozala mpenza na lisungi ya malamu mpona tena na koko ya papa oyo ndenge asalelaki mokili na biso musala ye mpe mwana azwa lisungi asalaki musala azalaki président ya bahandicapé na Goma mboye nde azalaki encadreur ya bahandicapé parce que aza aveugle akufa miso mboye umeli mpe mwa mikolo ebele asalaki pendant 10 ans bosiko ntango président na biso nani ministre na biso président papa Tshisekedi azalaki kokoma na Goma azalaki kokutana na ye lokola mpe azalaki ndoyi na ye papa Etienne oyo Kadima Etienne azalaki kosunga ye makasi epuis lisusu azalaki kondima lisusu kosunga lisusu bandicapé na ba oyo bazalaki ba aveugle bon lokola ezali mosala déjà ezalaki déjà ezosalama na kati ya libota ya mokonzi na biso na banzi ke musala mususu ya ngoyo topesi mukumba oyo pote aide biso caméra bien pesa liloba na chiloba ipa ya mokonzi mboka ayokani Chichi Chilombo président wetu tetu Nzambe atambo kukubenesha papa bwa lubundi nkutu alilebu bwa lubwa mwa munkananyi mushia mbuyamba kudipa kakwenda muluma wanyi mema uvo mweze mudimu ni papa Tshisekedi le père kugoma uvo aveugle mweza panda 10 ans na kuchikondu chonzu chivwa
chichi papa ufika kugoma uvota kuikala bamonana ni shakena nende mbona kumumudimu wa busambi wakukwatisha bafela nikukwatisha bandikape nangundima yebwani bumudimu wewe mwenji bo mutanchimula bumudi wali obukuluka kabiri muzubu mwa muhika wenda udi uko muikala idps mwezele ndanzami mudimu utwanga chila koko bushitwebu bwani tumona mushinduka yuti makukolo kwatisha bantu abo bwani mu gouvernement wetu zambi wasekiriri kabiri bapeple bakwabo nankupije likwatisha dietu dinena lili kudi wewa wekimwe wetu mfumu wa musoko utulinenda utuli batekenena Sopena mama